Mbote na bino bandeko ezanga mama Henriette Kilumbu Shembo TV na ye lisusu po na volume D ya pepe supu na ngai ya mitu ya mbisi ona salaki bao bazalaki deja na ebandeli ba abonné na ngai nyonso pe na bamona ngai te ba mi abonné ba sepeli nango bamona nde na bandaki mbisi na ngai ezaki nango mitu ya mbisi na sokolaki yango na mai ya moto na ye kotia yango citron na sokoli yango lisusu po bino moko boyebi ke mbisi ezaka na zei. Tango na sisaki na tiaki tomato na ngai, matungulu, ai, ndembi na kati ya brenda, na niki yango, na sopela yango na kati ya nzungu ya mbisi, na tie mwa pilipili pe likolo, na mafuta ya l'huile d'olive, po esa pepe supu kitoko ezalaki na mai. O volume D na yosaki bino ke tokoli yango na makemba, soit tokoli yango pe na fufu, bamsu fufu ya manioc ya masango na loso kaka bino, menga na préféré koli yango na makemba na sebino pe makemba na biso ya awa ezaka ba pigments za makemba moko mikuse penza. Mais en nango makemba ezaka kitoko. Ba chinois nde bazoyela biso yango. Yango nde na ko chauffer na ko soki na lingoli na chauffer na macroise na yena pepe soupe nanga ne eza na moto yango na kangi moto na banzi esi ebeli yango nde soki na présentation na pousse yango abota nzungu so te eza makambo mosusu bomoni mito ambisi nango yango na kati bomoni nde tango na tiaki mai sikoyo mbisi ya pepe soupe bonga te kotia tomate concentré tomate ya kopo wana ebebisaka nganga minka na tomato ya mbuwa wing tomato ya fruit nde yango nde na sayelaki bomonaki amonaki na ebande na volume 1 amoni masolo yango ndenge ekeni mbisi na ngai yango wana moto ya mbisi wali etalela bomoni deja yango wana pozo présenter ya mwana ezalaki mitu mibale me na kosisa nga moko te tozotoka yango kameme pasukaki mwa ndambo eza nango pe mbisi ezaka nango pe nini te namonaka boye retard epa na ngai baya mwasi po ifo boyebaka cuisine na ngai yaye oza wapi ya kolia mitu na ngai yango na présente kitoko pilipili na ngai kotika na kati po te po pilipili eza makasi yango wana natia pilipili mosusu bomata likolo bamona bino mpe baya mwasi na baya mobali siko ntango kotoka otokamba moko boye olie na makemba botala supu na ngai yango nde babengaka aire moko ke liboke ya nzungu okosango mpe na kati ya matiti oyo basalaka maboke me biso tozala yango mingi te soki nazwi ndenge akosala yango liboke napesi bino mbote bokota bozala bimisa boye mpo bomona monoko ya mbisi bokota bomi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV yo pilipili longa bamona moto ya mbisi et pas Henriette Kilumbu Shembo baya mwasi bokota bilei na biso tokolia yango na makemba eza na mwa glace soki na lia oyo batokisaka te poso tokisanga okoma so potopoto na kobimisa mwa ndambu na bimisa ata 4-5 makemba na kei kotonga na kisa bino nyonso na koti na microwave na ngai kuna na chauffer ata na 5 minutes na zongi lisusu na makemba na nga otie na sani olie na sani na bino kaka bokota bombi abonné baya mwasi baya mobali oyo bilengi boye bile bokipe nzungu ate baya mwasi bokipe nde awa. Ok, see you bye bambote na bino baya mwasi eza bino Henriette Kilumbu Shembo TV bokota bomi abonné nanu na kokisi te bokota na kokisa bokota kaka bye bisous.